biso ba UPA Kondimi toza ba UPA Bongo na poche bilamba kitoko na nzoto ya tatembe wa PA Bona biso ki UPA le kiki musicien typique na dengi Salut fidèle internet, merci beaucoup dans votre commanding pour que ça temps la colanda émission rendez-vous des stars OEP ça m'a ralenti la fille à maman les lèvres nous ça toujours le fest naé nous on a invité on va inviter la bazar spécial inviter la bazar spécial inviter la on sa carrière naé na coupe songolo pendant parcours na on peut te lelo na émission rendez-vous des stars parfait utawapi parfait ça la ranini parfait zanani parfait on est nani parfait on est na plateau na ngai bonsoir Jennifer Keng la fille à maman d'accord mon baba l'autre on est tembe oui merci les hommes bien ces les cas plateau na merci beaucoup na CD Ninda Simbi Kamere puis merci beaucoup na réalisation à l'élo que ça m'a toujours beaucoup assez merci aussi na président na chérie Kabetor c'est papa Oumela na comme ça qui toko wapi parfait na c'est pas comment pour l'émission à l'élo que ça je sais qu'il a fait c'est une presse comme mais pas na Jennifer Lopez qui la fille à moi on a c'est bien ça va ça me plaisir ok merci beaucoup parfait ce que parfait c'est présenté balandi na ngai ya Congo makambo bayeba parfait zanani parfait utawa parfait salarani na utana nini pe parfait mon nani merci beaucoup Jennifer la fille à maman parfait artiste comédien OACP ça va fan na souvent parfait abanda parcours na théâtre et pas Fanny Massoudi en fait Fanny Massoudi n'a pas été béni par je sais pas béni par mais Fanny Massoudi a collègue Boyo nous travaillons ensemble tout ça ça va idée tout on a ensemble naïe on a art et zélo makila donc tu peux ça dans mon kim qui n'a pas ça je comprends on va encadrement kim qui va vieux pas grand va déjà ni ça là qui parfois ça ou azalelo parfait et ça là ni ou azalelo parfait au bandika maman ko pas Fanny Massoudi et puis autant moi qui bando qui belé ti au bando kambala mon côté de parfait ça là mi on peut faire si azali non c'est qui sur zanini au départ nous doit simanga za vient na alba ya eza soni il y a président Bodo. Ok. Je comprends. Viens dans Alba Africa. Je comprends. Viens Alba né, Azoka parfait, la salle parfait. La salle sous casting non ou c'est rendre complice la unique. Non ça parce que parfois licencié. Quand tu veux le monde parfait, le lot parfait licencié, faut boire bon. Moi parfait vraiment licencié. Tu me suis dans le baka théâtre exemple ça là bazoba. Dans le baka mo théâtre ça va tangate dans comme des tangate. Mais au terme on a licencié. Non, on a licencié en mer, relation internationale. Je peux le coller. Ce que l'on est poussé que bien que dans monde il y a comédien. Mais l'on est poussé que ça théâtre. En fait, au début, maintenant pour ça acteur, jeune mon va jouer pas figurant. Va jouer figurant, na elo moko boye singa qui te jouer. Yo salima que ba solliciter biso tonzimaka te joie venanga alba atalabi petit nanga na ndengo zaleli na ndenga ba courage normalement so petit monde dango et solo azwanga police admisi parfait Fanny Massoudi aya bouger parfait ndeni wa sani Fanny otolongwe pas Souza je sali à passant fallait otolongwe pas Souza Fanny azungai ayibisinga no to sangana to savoir tout ça la groupe ensemble na Fanny Massoudi ba tangu na yo mona ke Fanny Massoudi a commis prête ya ko évoluer celle na déplace le tika qui est dans la tiki na vanda parler na wana na continuer la chic non ça la formation mais Amélia alors benga Nana Amélia je la salue à passant Nana Amélia yo benga ngai na grâce ya vinanga matusa donc vinanga matusa vinanga sénateur na grâce na bongona Prince Luamba et grand scénariste
ya yebi donc naza na yebi napesi moti ya grave taka ayebi donc grâce na bango misato wana ezalaki nga na mili tokutana na mili nabenga na tia naye na tia ya pui esengi to travailler par rapport à par rapport mais nana mili asololaki bien te nani alingaki oboyaki na yo to na mosala na ekoma bongo bino bajeune obaka bamisu bajeune baka vitesse na mosala okoma kuna boye présidente aleli na yo atali pa bafe programme banini nakwelanga kote leyo boyaki na yango mare apengelaki na mouvement Jenny, rectification. Amel est bien dans ma vie. Amel est bien dans ma vie. L'année n'a tika mais n'a tika parce que moi quand je viens dans papi moment, n'a pas essayé motiver papi moment na l'offre fort. Quand on a la chaque dimanche, na l'offre fort finalement. N'a pas essayé motiver. Je viens dans papi moment le baka, ceux qui sont dans ce basanga basala tout. So maïeli na maïeli basanga basala maïeli. Ce qu'on a na média tusangane po tosala mayele akomi okotisa bazuba mo batika bamandeki ebele bazoba moko bamosala na bango ezalaka kotya bacuku bapire petit ya baparisien donc mosala na bango balela bilamba baparisien bafutila bango babilamba bandenge moko zo comprendre dio na ye soi-disant John est la carte mouvement. Tu la carte mouvement, tu n'as rien à solo. Comment acteur na yende a comme c'est mobile na c'est ça. Oui, mobile né a comme ça acteur na. OK. Donc azui mobile a même na carte acteur. Vous comprendre. Ezaki ne bon temps on va so parce qu'on a carte sa boulonga ko linga te musala na nga. Mutu mo abebisela nga so bandeli na ko linga te. Mais atana bi bon, combine bo ndoko ma bazoba ngana mayele mievo botika bino bino bazoba bosa musana bino bazoba ngam kamaili na bina na bena na ngam panzi. Donc après nana mele na fa na parler nde sikoyo collègue na biso na che. Luche kapanga président Luche kapanga. Na il est fort. Travail. Il est fort donc aya benga ngai on a travaillé ensemble on a fait de la route et la telle sur par rapport à la vitesse et aussi comment tu es dans combien de groupes ou tu es dans combien de groupes bandé pas ma Fanny Massoudi tu la bandé pas Fanny Massoudi parce qu'on a nous bandé une émission bandé pas Fanny Massoudi et après OK et pas nana Amélia ou mérité OK sous la fête de la moi pas président tout c'est kapanga ou mérité comment tu vas ce qu'on est petit la casse na bango nyonso ka yo mtoza malamu bango basa malamu te moni on a tout pour elle nina même qui moi c'est na kata groupe Tony et pas président Luche Kapanga de l'autre mais c'est que sûr que ndenge bato babimisela ya azali mazabu aza monte na ndenge Luche Kapanga aza président oyo aza na troupe na ye ya kaka pe bana na ebele aza président oyo ovandaki pe na ebele te mais aza encadrera quelques personnes oko comparer Luche Kapanga na modero te oko comparer Luche Kapanga na modero te c'est la malebi yebisanga ataka moko oyo ke Luche bisa non eza pour la promoter mais tant que moni papa baninga et puis na fandi na ndakwana faut quand même ozana moi ozo comprendre na le et bon na manquer respect non manquer respect la ndeko le bake ndenge ba balobela kazana ya promoter parce que batongo bantango ba biso na ba bino ba ozo tala ngayo tout ka panga za ndenge nini tout ka panga ngo nga na bike Luche Kapanga président a mis ma groupe négociation mais oui pour prendre la carte mais c'est pas je n'ai pas ignoré ça je n'ai pas ignoré la ignorant côté nazala na groupe na ye nous travaillons ensemble de beta neka film mon corps na beta ça combien d'années ou combien de mois qui na sala neti so zaki bani na sala so ba mois egoza ba 6 à 7 mois 6 à 7 mois tina série c'était parce que na mona gesimba ti on mona qui ma bé a biblia qui on a casting a check yote Luche ala na beta bimisa bimiso ko a monistene yo le président Luche Kapanga a ma beta président Luche Kapanga mais problème est les scoop ana tourage moko ya ma B numéro 0 dans matricule 0 oh le nom de massa na nganzo Joël Nzolani
Esmabe entourage Douche bazaba Esmabe makasi moko donc ça va comme aider parce qu'on a talité entourage on a vu que baba Esmabe bon 100% et si maté comme si maté tout ça là na bon aussi comme on a série va qui n'a pas nzambe n'est pas nzambe empereur modéro Totokano la tête du savoir comme si président modéro pose un groupe naé le plus comme la question faut que ben dans la président modéro kutu na comme si on va pas un groupe naé tant que loko yo que loko Jenny yo que loko baya basangana bavimba président modéro Totokano la tête du savoir papa maman nyonso Zambé abengi elon Zambé poza na kati ya ndako wana akumisi papa poza Nzambe na ye akumisi aza Nzambe papa na kati ya ndako wana sopo longwe okoloba mpe kaka mabene naoloba mabene na tini naoloba mabene na tini chéri kobeto kusukuta yebi makambo ela chéri kobeto kusukuta yebi au moins chéri kobeto sina otalanga na pali na minute so otalanga ayebi ke président modéro Totokano la tête du savoir aza Nzambe Azan Zambé. Non, ayebi yango je ko beto ça yebi. Fait nanga ko tu siro na partir à Djubek na Afrique du Sud. Puis na pe son mot de belé malgré non c'est la peine. Malgré peut-être les gars peine yo. Parfait. Ayebi makambo wana. Ayebi makambo wana nyonso. Oui, merci beaucoup toza toujours na parfait awa. Parfois zo panzani nyo ko tsaka tsa musisa. Parfois zo kende na bango likolo anzimine modéro, ani président modéro po ya azan ka sanda wana. Tout le nom moi extrait ya film la biso ko mobile ne nani. Ko mobile nde yo sanga fashion to na nukodi. Ko mobile ne nani. To landa extrait film oyo et bongo to zonga na sima. Parfait sous apanza pour les lo abimisa. Les lo za ba secret des obima awa ko zapi no musika te zalaka branché na site to ko la de to zonga na sima suivre. Tu vois c'est des pardon. Pas no kabuki. Bazali posola nga bango mibale moko azochete moko aza pembeni na nga banda kainga na nzoto kwa tata ba akona lobi shiko sakamoto iloka pa bido te na loba na mwana oui yo pesa nga numéro ya Veni Ebio na ya Anita Queen oui voilà mais nazana numéro ni bien ah oui bon moi naza numéro Anita tika ou Anita pesa ngo ya nani ya Poliki Fasima les champions oui na JP Gaulois les rois de Nice surtout ya ende ko bossa na te pardon oui ok maman senga pe Sergine pesa nga pe numéro ya Sergine Bodito na Londres toujours il est pas en Londres oui kasi fête ya mwana te eza fête moko munene papa na bango alingi a invité penda bato penza donc ya minene baza na fête ya mwana yebi kaka oui na ya nzuzi wa kinwa ye le pétrolier aza na ngola oui ba pesi na pesi na ya Veni Mbala El Zebra ye pas na ngola naza na besoin batana nyonso vraiment baza vraiment important na fête ya mwana na nga vraiment tellement que yaza aîné de la famille quoi te ya mwana biso na kabolité ya mwana biso pesa mapena ya bekos fumoto te yaza na so oui ma copine attendez bazar bonjour bonjour tante ça va tante balinga maman ba on a nzoto ya moyo on a ni moi ça yo joli toko la temo kono na mama na cola ah oui bien on suka cola Quel maman tu sais quoi maman manette fait na maman et ça c'est la partant joli moutoyer fait en journée oyanga iboyo yebite nazo ba pole oui collation avant joli moutoyer ouais à toutes 7 oui collation mona maman ozo yebisanga te no hotel déjà kufa kobenga ba photo kuno ezalaka ebike tantine ezalo yinda ba musicien boza kaputundo les bogards ozala l'obeso babiyemo oyo betelanga benda kolon
pendant s'il te plaît, on les avait invités dans la ligne, n'a pas de problème. Papa n'a pas lobby, banal, surtout à la maison, mais pas de la forêt. On a pas de tout jeune. C'est qu'elle a vérité. Elle a tout jeune. Réplique. Non, bien. Bon, il camarade nangai au Paris. Kevin Filé, Fali. Héritier boss là aux alaté, il y a aux États-Unis pour une banane. Ah maman, on a dit vraiment. Non, na senga qui bolim business, na bondi la qui ne se plaît pas non, c'est un bagarre, mais pas bien ok, à part ça. Donc comme ça, nous l'a fait ici, on va ça. Et cadeau n'a déjà non, c'est cadeau n'a rien, et puis cadeau n'a rien, cadeau n'a pas ça. Oui, merci. On a des films, Mokolo Mobali, des films comment mina présent dans la Gérie compétence. Tout le monde est sous parfait pour la carte pour jouer, à jouer dans cette bagarre, à jouer dans Jacques. Film aux dégâts et puis film on a côté internet mais ils ont déjà sollicité un site moko ya likolo na autant la communauté. Tant que côté de mon cas pour monde. Nous sommes toujours na parfait pas toujours. Parfait. Ouais. Non c'est pour la canette. Jennifer Keng la fille à maman à Serra la pour gagner la canda na mututé. Jennifer la lele qui oté, la vérité oh loba en desala qui toko oh wapi. Parfait. Balobaka nazo yo kapo elobami bino ba jeune garçon ya théâtre o bozana ba fashion bozo banga ba leader o bozo ko kutete. Lelo ko fanda la leader o bien lobi o bébé na leader amo. Et après comme qui na bimi c'est ba vérité à leader wana. Ndeti to moni président Papi Kadea a dit comme ça ba vérité ya papa Océan tala papa Océan ndenge azali ki puisque aza malade mais ça te siko moi ça va. Papi Kadea a dit comme ça ba vérité papa Océan. Et pourtant papa Océan et bien ndenge a koleli papa Océan ya yebi vraiment kati. Mais siko Papi Kadea a dit comme ça ba vérité papa Océan. Conseil ni on peut ça. Na ba jeune talent le pas ba biso ba oto ya rasi. Maman kaka toujours donner on a sa question na yo et on a sous question. Soto bandi non lo bapoe na pesi masana ngai Fabrigas le médecin noir maestro maître dans la pesi mbote biskazali à l'obelo mo lobi soki biso de nous manquer ba koloté to ba opé boya ba manquer biso parfois manquer ba tout to ba nega vérité to ba nega vérité soki moni vérité moi lobani bobenga ngo mutema mabete bobenga mpe mabete kozaka vérité vous comprendre neti sona bina simba ka ya ndeko na ngai poza Papi Kadea ndeko na nga Kadea Curtis on a beau qui président na yé oui ok junior compliqué là compliqué tellement que quand il soleil que bon na boy compliqué président ya Kadea on ndeni pour tu ne fais que na yambi na on émission on a mis droit pour répondre à la question mais ne répondre question non répondre mais alors non biké saute au toucher point il y a Papi Kadea Curtis président vous comprendre ce qu'on manque pas Océan on a besoin de politesse en politesse ceux qui sont dans la cause mais ceux qui sont dans la cause ils ont politesse et ils ont vérité il y a l'obini niqué Papa Océan azali mutapasi bien mutasuni Papa Océan makame bimie belé pour conseiller ni au pour la case tant que azaki vraiment petit naïe mais petit a manqué naïe pena yoka Jenny plutôt Jennifer King la fille à maman yoka solo mo Jennifer papa na yo to maman na yo ata so akoka ata ka map
viola ta fashion so comprendre parce que so yo komi oyana bamasa na po ba kitoko bango bazana bandako ya kitoko yo fana na kikuku moko boye papa na yo sikoyo papa na yo banini aza koka to mama na tika mapo komi wanga na yo komi complexe na vie photo tika complexe il faut ba jeune ba ba qui complexe ya mabe na conseil aux pesa et non pesa ba yo non pesa conseil non pesa conseil pour ba jeune non faut tika ce que papa c'est ça mabe to parce que na ndinga logique ya wana nous a permis na président na matu to okapi fufu la makambo au moins okapi fufu lo nazana na minsu okapi fufu lo mote des gars ayabi makambo yo Aminata la taille ya Pumba ayabi makambo empereur ça sur le marbi na mwana muke bakosa discussion so mwana muke oloba ikolo vanda kinyati ya ina silence parce que pour nga bakosa encore on doit ce qu'on a sonné pas il est dans ce fait régulier ayembi shishimalobi tala sima Mazonga moto, merci beaucoup. On a bomoni les concert au parfait à Pessi que jamais tu comme makana c'est pas bien. Et puis parfait, yo le pas ça coupe à présent modéro. On ça dit combien d'années, combien de mois au parfait de changer à Kabako. Na coupe à présent modéro, c'est combien d'années, combien de mois. Na coupe à présent modéro, on a sali 5 mois et mon na 5 mois, on s'appelle d'un moto à celle de théâtre. Parce que le sokabi parfait c'est ton tour. Pour ma fille même tout jouer parfait c'est capable au moniti na zone sur ce que Fanny Masudi yango tala venanga Roger Gustave qui est dans koko na kata Paris ayebi makambo ke parfait soldat donc na kuto bete la tola ki soldat na ngati sangala te bo sangala boya boya président chéri nganga yi président chéri tala kaka yo commander ba film ko nganga et puis film ngako takala ba site ni ya moni président chéri Roberto Tiscazali qui parfois so comporte ko c'est la yo kana ebiso yo na zongi sona solo mo na ebiso ko omoni ti Fanny Masudi abenganga to sala ko eleke parfois so ko zaki so da so ayebe ko zaki ti Amelia nana Amelia yoka ti na nani zela tishik yelanga chombo ayelanga chombo petit nanga tishik tela ayelanga chombo topimisa Facebook komona combien de fois Fanny Masudi yaka te ezateke to yetoza to ezaki mais topimisa to mona non da question comme ça moi le lobby comment le loka lobby ke président duche kapaka obi no za mabe wala kuti na boy nanga na kutibanga bonga na lobby ke président kapaka président duche ko encourage ne les amabe na lobby ke yoka na lobby ke président duche kapanga amabe nga na lobby boy na lobby ke président duche kapanga aza bien mais encourage parce que encourage ne mdo ça que ya ça msala bien parce que nga so yo comme c'est la msala na carrière na artiste parfait le koni yo bénéficier na théâtre pour makasi bénéficier nini bénéficier moi si bien mas apotalinga za kana wada dala omoni pas ça bénéficier ni on bien que ndinga fudi na père oui bien côté Sergine Boudito ayebi makambo et parfait donc la carrosse moi je roule carrosse bénéficier à mon théâtre on a bénéficié dans mon théâtre moi ninga na zaboué hein na ça va projet tellement belé na carrière na artistique na ba projet tellement belé parce que projet na na ko exposer devant caméra té yongo fona sanga ma pemena ba kolo vena ko dudu suku na peso mbote belé ve dudu suku yongo Aminata Queen na peso mbote depuis Londres vous comprendre donc baby makambo baby que ba projet ça tellement belé bangwana na solo na ba makambo oui merci beaucoup na balanzi ya Congo makambo TV merci vraiment pour la confiance et peut-être que la fille à maman zo kinene c'est donc kene malembe lentement sûrement pour comment kaka le monde n'est pas face au pastorat mais comme pour chuter déjà vers la
vers la fin émission na bino bolinga ka rendez-vous des stars oyo pesa ma Jennifer la fille à maman merci beaucoup na comme ya papa monter ma mère rêvé merci beaucoup comme ya papa Jennifer Kenge aleli viens nga moko pe nga yo na kotanga nga komote pour na tangi kumbolo ba Sandra fashion kulinga la fille à tatouage et puis na new code merci beaucoup na Jerry Kabotor tabara yo mumela kana yo parfois to comme ko ma femme la suite de l'émission moi ba te parfait moi le ba l'émission Jennifer Kenge la fille à maman Jennifer Kenge la fille à maman ACP là moi le ba l'émission franchement si on a vu ça vérité c'est que fille à Mwindo fille à kitoko wale kingolo na elengi motema Joël Nzola na yebi makambo sina tous depuis France ayebi ki parfait alinga caméra te pour la émission vous comprenez parfait alinga caméra te pour la émission son appel sur accès oyo c'est parce que wa moi c'est kitoko Jennifer la fille à maman et puis na sepela na émission ne pour na tala trop na vraiment YouTube na tala trop vous comprenez na sepela na émission na yo ndo présentable émission na yo donc on appelle sur chance wana yo ça émission na parfait on a besoin de chance té c'est parce que basala ngo mabe et le biata masananga masuaku ma veut dire ma côté bazana bi le côté merci beaucoup na velanga eyenga motema ya Saint-Michel ado eyenga motema ya Saint-Michel vienanga moko ado eyenga motema ya Saint-Michel Jennifer Kenge la fille ya maman aleli numéro nanga ezawana pour na remarque numéro Jennifer Kenge ezana pour na remarque moi ça moni remarque comme la na WhatsApp comme la na Imo comme la na Facebook et que ça vraiment bien oh kapinga la sala vous habitez pour la zone de choses telles ngai papa on a sur mon numéro de téléphone et puis va poser ça moi c'est bon quoi numéro dans téléphone s'il vous plaît moi faut caméraman zoominga zonga vraiment gros plan pardon s'il vous plaît parfait Nazaboye Naza fiancé je suis fiancé elle maman et une parfait bazani fiancé on peut ce numéro pour bien pour la conseil nous que beaucoup comme là mobali ya batte mobali ya motema kingani motema nana on est habité maman ba gros bisous pas yozali vraiment papa lingaka yo umela na yo umela tu fais que ngabi umela na il faut pas mon numéro Sergine Boudi de Londres et makambo maman leki abana zone ya Feza na Feza c'est numéro de téléphone de combien na suka numéro na téléphone za plus 243 ya Willy Musheli et c'est numéro itikala biso code ambuka ya 85 11 47 89 6 plus 243 85 11 47 89 6 donc numéro parfait pour na ba remarque conseil encouragement bino pe ba ennemi na ngabo benga na bino non ndima nga ba mafingi la bino pour na message na déjà Facebook na ngakutu bu finga nga ba page na ngakutu bu finga nga bo lema donc c'est pas grave ya on a linga nga mo sa ba émission te ya ils ont pas pour finga ba lema donc oui merci beaucoup to comme ka bon déjà na parfait lobby moi histoire à vina et moi ba place les cas parfait parfait vraiment yo pena mais là non ba nini donc comme vraiment la souka émission rendez-vous des stars et puis ça m'a dit de Jennifer Kenge la fille à maman akando wapi mais la motota merci beaucoup na ulinga ya ba fashion na Sandra ulinga na ma Isaac na Christiana et puis na bossa intena venanga papi mosodi bambote belé grande ma grande sœur chérie gat mosodi et puis na bossa nité junior mundele forme sukali avelanga yo umela no taka libanga na gangi obje fait kinga gangi velanga junior mundele forme sukali na peso ba gros bisous peso zaline c'est dans nous Cody la fille des promesses Olivier Cody yo pena ya na nga umela na yo et puis Jerry Kabotor c'est vraiment réalisation les aussi mama toujours pas na yo merci beaucoup caméraman na simba makina CD en couleur Monica en couleur merci beaucoup tout ça qui est na match monter to seul vraiment émission na pour qui na match ya loisir la artiste comédien na ba journaliste artiste comédien ba gagner 2-0 ba gagner 2-1 faut vraiment bien donc ça tu gagner bino 2-1 donc 2-1 et on a profité excusez-moi de narration mais on a profité au moni son a bien PC modété c'est que na mi fumo les portes ya fait papa na ngai modéro tutuka
Kani, la tête du savoir. Vieux, papa, Nzambe, empereur, Oumela. Té, ya Oumela té. Azala zala. Té, akomela, vieux, komela bimisa misisa. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment. Toko minasuka émission toko mokabola. Ah, merci na bonne spanende kinga na site kitoko ko Congo Makambo TV. Merci beaucoup na confiance que tout a dit fait que la fille à maman. Na ki na ngambang té, pour na sa carrière na ngai. Na linga na nga bien na bande, ko na nga bien na bino. So mo na lobby boy ko apena jumu tuba yamba na lobo sa kata mutema na nga. Mais pour aller na loba te ko na nese. Mo na ko makana ni na loba. Ekutani basi. Bye bye. Obenga biso ba UPA Kondimi toza ba UPA Bongo na poche bilamba kitoko na nzoto ya tatembe wa PA Bona biso ki UPA le kiki musicien typique na lengi